Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité bandeko eza pasi na motema. Makambo ya pasi 5 mois ya pamba ya mariage, mobali akufi. Akufi ndenge nini? Ezalaki ndenge nini nde mobali akufaki? Bandeko, histoire moko ya pasi. Ezosala vraiment pasi na motema pas possible. Tango batindela kinga ba audio, batindela kinga ba nini ba photo, ba video, en tout cas, et ça la kinga pasi. Nalobaki que non, makambo yo, nakoki ko vanda na ngonga moko te, et kozala bien biso nyonso to sala partage to solola sur makambo yo to sala moi analyse parce que eza histoire moko ezo sala pasi pas possible. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino sangomoko ya mawa. Sangomoko ya liwa, sangomoko ezo sala pasi makasi. Ezo sala pasi bandeko après kaka 5 mois ya pamba ya mariage, mobali akufi. Bandeko, souci wana. Faso ezo sala na motema ya mwasi. Souci wana. Faso ezo sala na motema surtout ya famille mobimba. Eza pasi la famille. Avant tokota na moi makambo ya lelo bandeko, moi triste nouvelle na biso, na likolinga nanu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne moko ya batoli ya makasi, chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko, triste nouvelle, triste réalité bandeko, makambo moko ezo sala pasi pas possible na motema. Makambo ezo sala pasi komona ndenge ndeko na biso ya mobali akufi. En tout cas, eza pasi. Et sala kinga pasi. Après kozwa ba vidéo, après kozwa ba photo kandenge batindela ka biso, après ko betelanga lisolo ya ba appel o ba bengaki. En tout cas, na lobaki de moi-même que non. Makambo yo na ovanda nanga nangonga moko te et kozala bien toye to sali biso nyonso partage. To sali biso nyonso analyse ensemble, to sololi sur makambo yo. Kokufela ezala mwasi, kokufela ezala mobali, kokufela ba parents, kokufela yaya to baleki, bandeko ezalaka pasi. Nyonso tu ezalaka pasi. Pasi penza tolobaka pasi ya makasi. C'est vrai, ezana batu mosusu akoya ko consoler yo que non, ça ira. Zala motema makasi, mais soki nanu oleka na ba situation ya bongo bandeko, oki peut-être ko encourager mutu azala makasi. Soki aussi oleka et ko zala kutu difficile oyebisa mutu ke non zala makasi. Nous présentons d'abord nos sincères condoléances à la famille Lubika. Ba condoléances na biso bandeko, place nyonso bolanda biso, surtout à sa femme aussi, Josepha. Eza pasi, nous présentons nos sincères condoléances. Prière na biso eza ki nzambe alola apesa bino makasi surtout na moment oyo ya ko surmonter étape oyo eza étape moko ezalaka facile te ata mukete ata soki tolobi ke non tozala makasi mais circonstance oyo ezalaka toujours difficile mais mutu moko kaka azalaka na ba capacité ya ko consoler mitema na biso
to ya kopesa biso makasi ezalaka ye moko Nzambe na lola. Yango to sambeli kaka Nzambe azala na bino, apesa bino surtout makasi, et que l'âme de notre frère Tishiko Lubika repose en paix. Bandeko boyoka histoire. Histoire ya couple oyo eza que balinganaki kandenge toyebi biso nyonso mwasi na mobali bakutani, en tout cas basepeli, mobali asepeli na mwasi, mwasi pe asepeli na mobali. Sikoyo mobali asepelaki na mwasi na ye, mwasi pe asepelaki na mobali na ye, baye kokoma na niveau que non il faut tobalana. Baye kolandela penza ba processus nyonso to ba procédure nyonso kandenge ezalaka, ba étape nyonso ya mabala. Babandi na présentation, bakoti na pré-dot, baye kokota pe na dot. Babalani basali ba dot na bango, ba organiser pe mariage na bango. Bien que moi bitumba ya mike ezanga kate, mwasi aza mwasi pe ya mabondeli, mobali pe abandaki ko bondela na ye. Bango nyonso babando bondela jusqu'à ce que bayaki ko vaincre. Allez, Nzambe ko sunga basali mariage na bango de rêve, mariage moko ezalaki kitoko. Bino mo déjà bon mona tana ba photo balataki na bango kitoko jour à mariage na bango, et puis mariage na bango pe ezalaki très bien organisé, ezalaki nango bien. Allez, après mariage na bango bakomi ko vanda, bon mobala bando sala sikoyo mobali baye kotinda ye kandenge ezalaka na ba compagnie mosusu ke non il faut akendo sala place mosusu. Mobali yake na Congo Brazza déplace akendaki ko sala ba imitaki kuna kendo sala. Tango akendaki kuna siko place akolala to ya kovanda après musala ezalaki nde na hotel moko Saphir, kombo ya hotel ezalaka hotel moko ya munene 5 étoiles na ville ya Congo Brazza. Donc ezalaka nde kuna Saphir wana. Donc soki okoti na Congo Brazza en tout cas mutu nyonso alobelaka ngo. Service nango ezalaka kitoko, donc qualité ya service ezalaka nango bien. Makambo nyonso pe kuna etambolaka nango kitoko makasi. Donc ebele kutu ata ya ba autorité bakotaka pe kuna, batu moko ya mwa mbongo bakotaka pe kuna pona ba séjour na bango. Sikoyo ye pe akendaki kuna kandenge ezalaka na cadre musala. Tout ce temps babando solola na mwasi na ye bien jusqu'à ce que mwasi mobali ayeki koyebisa mwasi ke na oyoka mwa mulunge ozala bien akende ko nager ata na piscine, nazala mwa kuna nazwa mwa mopepa sika tala kaka mwa ma ya piscine ndenge ezalaka kitoko comme ça soki na silisi toko solola après alobi pas de problème. Bandeko tango pe alingi akenda signaler mwasi ke te na ke déjà, donc ata soki obengi ke na yambi te yeba ke naza na piscine tant na ozonga na ko rappeler mobala mwasi pe alobi pas de problème. Siko bandeko tango akotaki na piscine akoti 2 heures après mwasi akomi kobenga mobala zoyamba te. Mobala mwasi abengi lisusu mobala zoyamba te, mwasi abengi azoyamba te jusqu'à 23 heures. Bandeko mwasi alobi te jusqu'à 7 heures ya lobaki soki asilisi na piscine akobenga nga pona kosignaler ke asilisi. Ti sikoyo de mwasi akomi kobenga hotel wana Saphir, akomi kobenga po atuna bango bakendo cheke mobali na ye na piscine. Bayambi ye po na la première fois a expliquer bango ke non bando soana mobali nanga kombo na ye Tishiko Lubika. Sikoyo na minute oyo nazo meka kobenga te me azoyamba te, nazo meka ka kobenga azoyamba te. Alobaki ki akendaki na piscine comme ça bokende ko chekelenga. Bandeko ba travailleur ya hotel wana Saphir bakendaki na bango te. Bakomi komona soki mwasi na ye Josepha wana abengi bazoyambaka lisusu te. Bakomi ko ignorer ba appel na ye jusqu'à balie kolala. Tango balali mwasi azo mekaka kobenga numéro mobali azo répondre te, téléphone ezo sonner kaka muto azo répondre azate jusqu'à 10 heures. 10 heures wana nde ba travailleur to yebite soki ezaki ba sentinelle to ba sécurité nde ba koti ba keka ndenge ezalaka kokende ko visiter piscine nde ba ye komona corps ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Tishiko Lubika azaki déjà ya kokufa. Donc amelaki na ye mai
na piscine wana. Selon sa femme, à l'obit depuis 23h. Mobali na yazaki na piscine jusqu'à 10h. Donc 11h du temps na piscine. 11h du temps au mobali na ye asala na piscine. Hôtel a munene, hôtel moko ezalaka na ba caméra kili kili. Surveillance ezalaka ya makasi, sécurité pe ezalaka ya makasi. Siko na minute oyo bandeko, mwasi aza un peu bouleversé. Talaka liwa ya mobali façon o mobali akufeli. Mwasi azo tuna ba question ebele. Donc azo zwa ba réponse te bandeko. Azo zwa ba réponse te ba question mwasi azo mituna. Eza hotel wana nde ezalaki à la base ya liwa na ye to eza ndenge nini? Pourquoi na réception boyaki koyamba ba appel na ye? Pourquoi tango abengaki bango pona kokende ko checker to ko vérifier mobali na ye? Abengaki na réception bakendaki ko vérifier ye te. Ba cause wana nyonso ezalaki pona nini mwasi akomi komituna ba question kili kili. Jusqu'à présent mwasi azozwa réponse moko te. Bandeko ezo sala pasi na communauté na biso. O sala pasi makasi. Bomoni epa ya mundele tolo bango. Batu mosusu balobaka koko sala ka ba comparaison te. Ezalaka bien te mais babilo mosusu photo lobaka. Epa ya mundele déjà soki ezala na musala soki mwasi abengi. To yo mwasi oza na musala mobali abengi. En tout cas basalaka le tout possible vraiment ba komisa yo message oyo mwasi abengaki to mobali abengaki. Soki ezaka moko en tout cas il faut kaka ba blandelango na ba compagnie ya mindele ba landela kango pas possible. Mais na communauté na biso moi négligence ezalaka mingi makasi. C'est vrai, il y a tant de gens ba olobaki non baliwa mosusu il faut ba vie de prière peut-être quand ndenge zalaka mariage nyonso ezalaka na bitumba peut-être bitumba wana esilaki te yango bitumba wana elandaki bango mais c'est vrai to lo bango wana nyonso mais négligence pe na communauté na biso eza ebele makasi parce que to landa la histoire quand ndenge mwasi alobi ke non abandai kobenga donc mobali na ya azaki na mai na piscine depuis 23h jusqu'à 10h nde baye ko découvrir que mutu aza na piscine ya kokufa. Tant wana nyonso en tant que ba manager ya hôtel to ba superviseur parce que toyebi ke na ba hôtel ba chekaka mona bato ba circuler c'est bato baza bien monika bato ba circuler pona ko checker kaka ko se rassurer que non batu nyonso baza bien. Sikoyo na hotel wana vu que za hotel a munene eza hotel oye ambaka batu ebele. Sikoyo checking wana ezalaki te to ndenge nini. E osala pasi bandeko kobungisa mobali 5 mois ya pamba. 5 mois ya pamba ya mariage. Batu nyonso na quartier bayebike obali. Et 5 mois après mobala kofi wana ozonge pa ya mbino. Et dans 5 mois wana toyebite parce que toyebaka que non soki mwasi ya bali déjà 5 mois wana moi zemi déjà ezalaka. Moi zemi ezana baka ba couple mosusu mona balobi na bango ke non to bota na biso anini sikoyo te to kobota na biso peut-être après ba couple ebele ba sala bongo mais ba couple pe mosusu ba oloba na bango toza na biso ba jeune to banda déjà kobota to balani to bota na biso siko lelo soki mwana zana libumu histoire nini mama na ya kobetela mwana akoyebisa mwana na ye que non ndenge zabo e papa na yo akufaki boye e osala pasi bandeko communauté na biso to longola négligence to linganaka to zala na bolingo to linganaka bandeko bolingo penza eleki makambo nyonso to soki ka ndenge zalaka ta bino ba réceptionniste bo travaillaka quelque part ba secrétaire omoni ke mobali azobenga mwasi na ye azo insister landela makambo wana kozala na molimo wana négligence te talaka niveau ya bongo mutu bako condamner lelo eza batu o babando rejeter ba appel ba réceptionniste ba oyo don musala na bango ezalaka koyamba ba appel babando rejeter ba appel na ye
lelo ata soki peut-être azalaki busy mais conscience na ye bando beta ye chaque jour que non mutu o peut-être akufeza na mutu nanga parce que na salaki e négligence moko boye. Alors communauté na biso to linganaka histoire oyo esalaki nga pasi yango na lobaki te na ya to partager na encourager pe bandeko mosusu bandeko nanga tozala na bolingo bolingo eza te que non parce que oza mwasi na mobali wana tokolingana te to bolingo ezala te que non parce que aza ndeko nanga ya makila yango na kolinga ye te. Et mon vivant place nyonso totambola bolingo eleki makambo nyonso te tout bolingo penza eleki makambo nyonso tout soki toza na bolingo mona pe avancement ya mboka na biso mona pe avancement ya communauté na biso mais soki bolingo eza te bandeko wana tozomi boma biso na biso. En tout cas Madame Josepha place nyonso kolanda biso Nzambe anola apesa yo makasi. Je sais que na minute oyo ozomi tuna tant de questions ozozwa ba réponse te eza ebele ata biso moko na place na yo tokomi tuna ka ba question ya bongo toza na ya ebele ya koloba te mais prière na biso eza kaka que Nzambe alola a consoler yo Nzambe alola apesa yo makasi surtout na situation oyo parce que eza situation moko eza tellement difficile eza situation moko oyo mutu nyonso tout pona ko supporter et kozala facile ata moke te. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de cet après-midi. Bosala ka ba partage bandeko na système moko ya bien bosala ba partage bandeko ba partage surtout ba commentaire na bino ekosunga pe biso mingi makasi ekosunga pe mwasi na yandeko na biso oyo atiki biso ekosunga pe famille na ye. Bye bye la famille et surtout à la prochaine.